Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Fidèles téléspectateurs d'Oreb Télévision, partout où vous nous suivez dans le monde. N'oubliez pas que vous êtes sur les 378 du bouquet Canal+, votre chère émission Découverte. Comme vous pouvez le constater, mesdames et messieurs, nous sommes ici à l'aéroport de Kolosi, dans la province de Lualaba. Je suis venu rapidement parce que j'ai passé la nuit à Lubumbashi, là où je suis allé dans les obligations de mes prestations, comme vous le savez toujours, dans le cadre de la découverte Congo. Mais je suis revenu rapidement ici à Kolosi, où il se tient la clôture de la 12e session de la conférence des gouverneurs. Je suis également revenu pour que je puisse voir un grand monsieur, le gourou de la province du Congo central, qui va devoir participer à cette émission et nous allons ensemble avec lui décrypter ce que nous avons constaté ici et la découverte, bien entendu, que nous venons de faire. Tozali nandeko na biso, papa na biso, oyo wapi, nazaliko, senga yemoko à se présenter parce que esengeli yemoko milobela. Bonjour papa Ntseka, parce que n'a anticipé déjà kotanga kombo na yo. Bonjour papa Willy. On se présenter na bandeko bazolanda yo partout. Oui, na pesi bino mbote mingi, puisque tozali na kati ya Lualaba, capitale, qui a Kolwezi capitale à Lualaba. Webi makambo ezoleka awa. Donc toyela kawa, 26 provinces, 26 présidents d'assemblée provinciale, na mokonzi ya mboka, tozalaki na ye awa. La conférence de kosela lelo, yango tolingi tozonga na Congo central. Atokozanga makambo tokokola. Yango wana papa journaliste aya wuti na Lubumbashi à 5 heures de route pour rejoindre Ngai. Abanda kulukanga bazwinga tete kuzanga na aéroport ya international de Lualaba tozali awa. Naboyaki korate yo le prévané que toza na aéroport kalate yo lingo mata avion donc soki na umelaki nalingaki nazanga yo exact Mbuta Ntseka yo uti na Congo central kokita na yo na Lualaba awa na Kolwezi nini ya liboso et attirer attention na yo non eloko attirer attention na tout d'abord na kiti aéroport là na kiti na moni ba réalisation o mama Fifi Masuka asali awa tolobaka basi boy mais basi batonga ce n'est pas ce qu'on a dit dans 702, il y a qui pas vite. Azaki moi c'est dans âge à 20 ans, où il y a révolté qui va Congo. Ce que tu as dit en France, c'est qui moi c'est Jeanne d'Arc. Ce que tu as dit dans le 15e siècle, maman Mafuta, maman Zinga, bazalaki bana basi. Alors maintenant, awa na 21e siècle, tu as comme les Cambodge, maman Masuka. Fifi Masuka oya asali awa eza likambo kosakana te yango ndako moninga bazwaki kisanga mon frère na revenir boye balunda bazali awa bawuti na Angola na Rwami Congo balunda bachokwe bawuti na Rwami Congo baye awa biso tuwuti na Rwami Congo na culture nous avons même culture na bango. Alors le 3 octobre on a papa Smoki. Le 3 octobre 1921, Bakangi va condamner prison en vie. Papa Simon Kimbango a 37 000 familles déportées pour le Congo du Katang. 37 000 familles. 37 000 familles. Awa nakatanga bakufeli awa nakatanga bakufi wana papa Simon Kimbango a yakina bango. Nere bakangi 37 000 familles et yaki awa. Alors, pendant le 3 octobre 21. Le 12 octobre 1951, ça fait 30 ans. Tata Kimbango a salaki na prison na kata Lubumbashi. Na bandiko na akufili awa, bakundeli awa na kata Katanga. Ba famille wana etikala awa. Un siècle presque 4 ans. Alors babo sana pa bauta. Yango wana omonike Kimbango akufili pona mabele oyo. Pona bomengo oyo. Batbay awe zaki Kolwezi bano ko yebate biloko malabo ezali awo de lo yo ezalaki district ya Kolwezi et comme sikoyo province ya Lualaba comme chef lié ya province ya Lualaba mais ce que tu as dit Lualaba na kendiki kuna à 45 km Lualaba sike bandi et sika ma ezali au moins 45 na kendiki kuna dimanche bona comme kuna fleuve Congo et bandawa
ne boaki ti quelqu'un mais abazo benga lola mais awa ezali fleuve Congo et Banda c'est le province du Congo central qui a donné le nom de ce pays Congo c'est le province du Congo central qui a donné le nom de Congo donc ce que ça va Congo biso nous grâce au Congo central puisque les premières universités est salamé en 1926 l'année prochaine nous 100 ans et puis les premiers évêques noirs dont Eric Azaki Mukongo Azaki sacré les 5 mois 1518 dans le 15e siècle la première évangélisation Monseigneur Kimbondo deuxième évêque noir de la deuxième évangélisation le 18 novembre 1956 Batieye évêque Aliboso Awa les premiers universitaires Paul Mbanda à Kendeki en 1888 na Poto na John Lemban à Sisebeti en 1909 à sali parti politique Union congolaise na Bruxelles bongo yemu de saliki belgo congolaise Paul Mbanda a kufa le 12 mai 1930 na Banana le 12 mai 1930 1930 na Banana première université congolaise na Congo mobile première université congolaise alors nous c'est salama para biso premier dans des tokisimo awa est la capitale mondiale cobalt dans l'avion ezo kita il roule matangambula et il y a équipé bazo kamato brit ezo kin capitale mondiale ya cobalt lola lola bezo tongma na mbongo na bango na recette bazo zo na bango na bakreba na mbongo ebele mais biso na Congo central tozana inga tozana pétrole na mwanda tozana biloko ebele et puis na uti Lubumbashi j'ai vu courant mingi bazo sale la kuna mingi uti na inga même en Afrique du Sud même en Zambie mais pourquoi ils ont arrêté la société Congo central tozana na fond d'entretien routier et puis ça biso le côté tozali na CPR ben Chine ba chaka na voiture le uta kapoto ezo kambongo ebela parti à port matin yeza ya mutumoko eloko mokote to ça les péages na gouverneur Sanzali bongo péage kendaka wapi voilà alors neto ça les péages ezalaki pour le Congo central première province de sali péage mais si quoi en 2008 mbada comme gouverneur l'air comme gouverneur Salima Mikola Longwe mbate ou remplacer mbadu gouverneur bad à Kenegi Sasa na assemblée qui ko yebzeke mbongo ebele ya péage ezana ba Congo qui nous récupérer mo Pierre Lumba zaki ministre travaux publics aye a sali contrôle na Kazangulu na Lukala na Kenge ba moni mbongo ebele ba récupérer péage et y a un gouvernement central ba pesa kaka 100 000 et ba kamati ba Chinois ba prisonnier batini bango awa pesi na monsieur Simon alors awa péage c'est bango boko bazo utiliser péage na bango donc tokene malende Kolwezi bazana péage na bango alors j'ai vu des péages tout au long de la route oui mbongo wana ce n'est pas le gouvernement central qui doit gérer bango moko bazo gérer ba péage na bango mais qu'est-ce qui fait que Congo central péage na ye ba ressources na ye ezala gérer na niveau national c'est ça le problème alors biso tozaki na difficulté tango na 2023 tu voté qui président de la République président qui s'est voté avec 97%. Ce qui maman Soumino a dit que premier ministre wana a point effort na été ba Congo ba sala que fort to l'examen chef de l'état que to liyo to voté que na 97%. Comme c'est toute pour la première fois pendant Congrès Salama tous en premier ministre Trésor qui s'est a pêché plus que premier ministre. C'est une récompense Oyo et tombé penza à pic parce que c'est aussi la première ministre femme Yamboka Nabiso et puis la Congo central et ça honneur Oyo tozana yango kozala Soumino Tuluka. Exactement. Alors président de la République atangi na Mbazambo. Mayele wana zana ngo e wuti na biso na Mbazambo na kata na Madiba. Alors sikoyo ba pesa biso opportunité ba récupérer ya mama Soumina pour récupérer péage wana comme le ministre ezongo lokola lwala
pour gouverner à Banokoswapé, ma taxe pour ton province. Sinon, pas Banokoloba, aux autres salles de mais tu as l'opportunité, occasion, Massoukazana. Mais en tout cas, nous félicitons à cette occasion la gouverneure Fifi Masuka, mesdames et messieurs, parce que nous sommes ici dans la province de Lualaba. Nous sentons les développements parce que la dame, la maman Fifi Masuka, a l'Obaka Mingite, mais ce sont ces actions qui sont en train de parler à sa place. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez dire, Epaya, les jeunes gouverneurs de la RDC, grâce Bilolo, na ndenge aye amoni oyo ezoleka awa, peut assister, va prendre part na niveau ya conférence oyo eza présidé et pas ya chef de l'État, nini oyo koki koloba na ye étant gourou ya Congo central. Likamona koloba tout à l'heure, peut-être na délivrer le Kamboko, Bilolo outre somba wa 80 tracteurs, élévateurs, on m'appelle 80 élévateurs. 70 de combien de matins? 70 c'est combien déjà na matins? Combien de matins bon Kabalangona ba district. Oyo foyo yebanda misala. Et misala ba descente agricole. Et puis chaque mission oyo ba catholique basala wa. Eza na diamant, eza na minerai na Congo central. Place union so mission catholique ezali. Ezali minerai. Ba tongaki ba mission na bango na ba minerai, ici comme minerai ezali. Mais c'est que minerai na Congo est partout. Parce que l'église catholique est partout. Na lobby province moko ezali pauvre ezalité. Tangu nzamba sali mokili. Nzamba sali mokili. Congo asala ki asuka. Biloko etikilaki na maboko ya nzambe nyonso atikaki yango awa na Congo. Donc Congo eza béni en tout et pour tout. Oui. Congo eza béni. Donc bato bazokenda poto kopeta loterie. Mais c'est esclavagisme. Otiki richesse oyo ya mboka na yo okei poto okeluka vie. Mais c'est esclavagisme. Loterie wana ozomona ozokobeta kuna eza esclavagisme. Tika makama loterie. Chinois azosambela ya na RDC. India azosambela ya na RDC. Yo ozosambela okenda poto. Poni osala nini? Tala Lualaba. Tala basuna batondania. Tala ba vieux qui trouvent matanga mbula. Mon frère Lamuka, Congolais Lamuka. Le Congolais tellement. Et par là, je dirais directement que Fifi Masuka, c'est parmi les gouverneurs qui sont en train de concrétiser réellement la vision du chef de l'État pour le développement de Mboka Nabiso. Oui, mais l'État ne peut pas se faire un lobby dans 21. Moutou Mouindo comme Mundele. Mais c'est ça, la réalité. Moutou Mouindo qui m'a lobby Kangwa. Moutou Mouindo comme Mundele. 30 ans de prison, ça qui a pas. Aliyem saki bangwa mutu mwino ko mundele yango bosombo ignorance mutu zo sala ba congolais mutu mabe toi quoi que tu parles est-ce kimbango sala licence théologie agent docteur agent professeur mais ça il est très mais ça qui na magile nzamba pesa qui comme Yesu magia Yesu a commenté ba discipline ba to comment Yesu sala théologie wa mais nzamba pesa que mayele ya makasi o batu balanda kiye. Donc c'est ça, Tozoloba, mon frère, que tu fais la mise. Tu moni Matezolo, tu moni Bilolo, Matezolo, président de l'Assemblée provinciale à Congo central. Oui. Papa, Medal. Oui, biso, Makamabe Kongole Kawati. Biso, Bakoko, Biso, Bateaki, Biso, Nabanzebu. Mululende, 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 Nzambi muka kwisila. Mulule, mululende, mulule, Nzambi muka kwisila. Mulule. Donc, quand nous avons dit que maman Kembanga Zokita, 30 ans de prison, à Namabelo Kembang, à Koufeliao. Pour la libération de Mokoyo, il y a un impérialisme. Un impérialisme à Kangango. Et maintenant, on peut se dire que le Congo est déjà libéré. Déjà libéré. C'est la volonté de Dieu. Ils ont azarté. Ce qui va prendre qui ont consulté au Gonzalate et Salman et Colo. Nous avons un logo à peser le pouvoir. Pouvoir pour ce que nous avons moututé. Ce qui nous avons peser et l'autre côté, on a Mesdames et messieurs, nous profitons de cette occasion, de cette émission qui se tient ici à l'aéroport de Kolwezi, de souhaiter un joyeux anniversaire au premier citoyen de la République,
Félix Antoine Tshisekedi. Est-ce que vous avez que Félix, les deux hommes colonels en Botamana? Na yebi na lobi tsikiri atangi panabiso na Mbazambo. Atangi na pananangai. Moi j'ai 73 ans qui vous parle ici. Il a étudié en Mbazambo. Moi j'ai des enfants qui ont étudié en Mbazambo. Na récompense Félix a continué courant na Mbazambo siga atangi là. Mukolo yo recteur à Koufaki. Ezalaki jour ya union sacrée. Mais qui s'est à Longwe, avec assisté de Gissan de Matin, il y a recteur de collège, préféré la Bentemo. À Bentemo. À la Bentemo qui était le recteur à cette époque. Oui. Attends, Français qui s'est dans l'Obaka, tout d'abord, écoutez la base, écoutez la Congo centrale, dans Bazambo. C'est pas pour rien que Nemwanda Semi il disait à l'époque que Félix Tshisekedi c'est le neveu d'Abisso dans la Congo centrale. Je dis ceci, nous sommes en 1885. L'État indépendant du Congo était créé. Vous prenez les deux provinces, Bandundu, les deux Kasaï, Congo central et puis Kisasa. Congo Kasaï, c'est là que nous sommes la province de Congo Kasaï. Tiela, on va appeler Tiela Azali Moulouba. Babareko Yakuna, première capitale qui vit en 1885. En 1886, capitale est Kenaboma. Et vendre, Kakabangoba, aujourd'hui, tous les districts à Moyen Congo, les districts à Moyen Congo. En 1929, 23 a décidé, capitale de Longwe, Boma, en 1929, et Kisasa. Mais, ils sont tous à Grakasaï. À Kasaï, ça va nous battre. Tous les. Je prends les gens de Bandou, Bas Congo, Kisasa, ils sont tous à la province. Il y a Congo Kasaï. Ils sont tous à Congo Kasaï. Congo Kasaï. Donc, pendant là, dans Vivi, vous êtes à 12 km de ma tête. Soko Kati fleuve Congo, Vivi Zawana, première capitale. Deuxième capitale, c'est Bob. Boutanseka. Donc, Azali Mouana Kazabiso, presque un. Bandouba, Nenga Zawana, Diala Azamoulouba. Baboti Ming Nama Yom, Batigani Bikuna, au monde de Bambikai, au monde de Barnous, donc au Kakuno, colonie Mobiba et Tigalakuna. Au Yebi, au commune de Gisante. Aux unes de la Sandouana, type au Bogabak, au Kati Kwang, Nasalangur, Tokati Luang, Kitanga, Tobimi Tsikapa, Tsikapa, Kananga, Kananga, Mujimai, na Komakiti Natiling, à 45 km de Mujimai. Moi je suis, Nasalaki Routouane, Sade, Yakoken Boyza Tinate, Sokati Boye, Bolongwan et Keiboye, Ti, d'abord Komoti Océan. Boutanseka, nous continuons notre émission parce que j'informe à toute la communauté Congo qui nous suit à partir de Kolwezi que dans cette émission, incessamment, vous allez voir les grands chefs, mesdames et messieurs, na Lukie Mingi Awana Lwalaba, na Ebita Batamaki Wapi. C'est le président de la communauté Congo Oyo, Azoko évolué Awana Lwalaba. Nous allons discuter avec lui incessamment. Boutanseka, Tozoko continuer. Parlons maintenant de Grace Bilolo. Tikala ba Congolais, olinga tia ekolo mosusu e akoka bola mboka